bandoki bazana ba pouvoir mon côté pour les cabiso ba chrétien nous tout ça ba demi-dieu quand on dit tout ça ba demi-dieu nous kako ko sakana ote mutu mo ba simbikisi mo ba ko sakana non biloko on faut biso no tolongola yango ndoko na biso gigola mo mutu soka kufi ba message ezalaka kebele munaka mutu soka lobote atata mwasi na bango musote noko na bango muso ate ba petit frère na ye mutu sote mun ba yaya na ye mutu so me mutu mo atambola na ye allié on dit ba makambo ekomaka kaka ebele komaka kaka ebele ba les ont dit donc ba les ont dit c'est ça yango wana sikoyo biso tolungwa na distraction wana totika ngala non c'est dans la famille affaire gola o akei aza être humain aza ndeko to salaki na ye to lia na ye to milana ye to latana bilamba to salamo makambo ebele alors tolongola makanisi wana ke ya famille kabwana OK so tali voice sur la so tali yango bien ezagi gola te yoka te mutu yani kwenge toza biso tout ba chrétien soko tali voice wana eza voice ya gigola te eza mutunde gigola zolo ba mutunde asali moi asali a imité voix ya kondo gigola aza ndeko ya faire oyo omoni ma famille ebenda na rikata na raté tomoni ba passer mukuna bakuti na bakati tomoni ba Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Team France Télévision. 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 Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bonsoir à Kin France Télévision, information à source, Tomemi Bino, Likolo Makasi. Mesdames et messieurs, merci de la fidélité et confiance. Vous êtes belé, Boutara Bisso dans le monde entier. Merci beaucoup à le président James Kayembe, Yende Mikolo, Masolo Kitoko, hôtel Kitoko, place à massage, on soit dit que non, il y a un masséo, donc on a une délai en tout cas, Bazamo Bimba, Kuna. Merci beaucoup. Le président Jagger, président Mayama, la pression beauté. Na kati émission lelo to le toujours le wa gigola ndé enterrement na ezo salama mokula lelo en tout cas to le ba solo pourquoi absence à c'est le zongi poto pourquoi or kaya ki matanga gigola to solo ce qu'on a confrère na Erzumbayo to le rappeur solo mais vous a branché pour information à solo Erzumbayo na pression beauté vous a boy madame l'émission. Merci beaucoup Yanni Wenge, bonjour bonne santé. C'est qui mezana on a ce pays makasi na invitation na yo vraiment tozaka la mawa pe pasi oyo toto bungisa moko abiso moko ya ba soldat na mboka na côté ya musique gigola vraiment kondo gigola vraiment nzamba bomba nzamba batela vraiment pe ça ba séjour belé pe c'est sous ma place ayamba bien bon nous avons émotionné vraiment pour des gigola parmi bateau yo ton azaka na Kinshasa tondo solo un peu trop tondo solo moi trop vraiment c'est la répétition na to betama ba 4 mois belé vraiment na pesi sumbote na bande ronyo so balinga Kin France Télévision o balinga biso na pesi mbote na président James Kayembe balbi président James Kayembe azali parmi ba homme d'affaires oyo bon ça na bien la communauté bon hôtel a bien na si boto la publicité il y a hôtel na ndenge ezali hôtel a bien luxe ba faux parc ezali pe na Belfort ezali pe Idenval. Merci beaucoup na moment mo le kavando mokolo ntuku président ba homme d'affaires nion surtout na mboka ou Afrique du Sud. Merci beaucoup na président Obed Nzao, agence Noëlla NG Business, Zamalek Philippe, na côté à Dirban, na pesio mbote, na pesio na trofa King Kabo, merci na bande réunion c'est vraiment Tombayo. Merci beaucoup, je crois balandio la boké bitou. Apparition il y a Orligo là, la télévision Kolela, Fanny Kabwani, Ferende Aleki Gi Aleki ndeko na bango Gi. Donc batalisa ki danani gi atika message que non batalisa eza faire mtale nabi ki otala vidéo wana réaction za gini la réaction nanga je m'excuse d'abord réaction nanga na telle émission j'avais aimé émission telle émission c'était bien ça l'émission ta kende konae moni atanga pas si
moni se beaucoup feli mutu moment nana no mutu azalaka un peu émotionné. OK. Émotion. Moni de émotion de lobisi. Ma voice bimi, ma voice au guia zolo baboy vers la shore nga vers zengali. Ma voice wana sortali voice wana sortali yango bien ezagigola te. Ah. Yoka te mutu yani kwenge. Toza biso tout ba chrétien. Sortali voice wana eza voice agigola te. Eza mutunde gigola zolo baboy. Mutunde asali moi asali a imité voix ya kondo gigola asa ndeko ya faire oyo omoni ma famille ebenda na rikata na raté tomoni ba passer mukuna bakuti na bakati tomoni ba kwa kota baliloba tomoni moi maramebele et ça va prophétique ba prophétie ya faire ngalia pour la stade paraît-il fallait 80 personnes azozanga 79 personnes. Bon, 80 personnes, wana, oyo, batubabi ferry falia. Nani on va qui na ferry. Oyo ke, ferry tombe, ça que 80 personnes. Moutazala qui na ferry, azanani. Oyo ke, tombe azala qui yena ferry, babi ke ferry, il faut 80 personnes. C'est qui gola mtalo bien, on vit nga senga ke. Nga senga ke. C'est bakena qui yena. C'est pas qu'on a fallu. C'est que pas qu'on a fallu. C'est que bakena qui yena qui gola. C'est yango wana, c'est que bakena qui yena qui gola. C'est que bangomi balé ba yebani. OK. C'est que bangomi balende ba yebani. C'est que le cas baloba ke ali à 80 personnes. Le roi tokene kinga na yo muta liboso bali. Ne balega yemo. Ndel boso. Tolo bandeni. Quoi non, comme ben 80 personnes. 80 personnes balia. Tokene kinga na yo. 80 personnes. OK, 80 personnes muta liboso bali yo. OK, donc on a une famille. Famille. 80 personnes balia. Au moins nous les Congolais, mais oui, famille fait les Kabwana, famille ba maman qui na batumsu koto, batumsu ba koto, ba qui m'a fait char chetani banin. Bon, moi mutu déjà me pesa comme chetani. Azayi mora aza cheta. Azayi mora cheta. Yemoro cheta, yemora zandoki. Ah? Yemora zan so landoki. Yemoro komandoki. OK. So le landoki moko po komandoki. OK. Alors so yebi ke mutu wana zala landoki. Ndelingo zala kana ye. Te ya bia linga longwa ko orchestre que ne faire sepelité tam so ke ba kofi tam so ke place mo bonde ko faire linga dame ban. O boni ba makolia wana biso ba congolais to tika ko croire ko croyance na biso zaka mingi na makama kindoki. Alors nous sommes des chrétiens. Bandoki bazan pas pouvoir mon côté pour dans les cas biso ba chrétiens. Nous tous ça ba demi-dieu. Quand on dit tout ça ba demi-dieu. Nous quand ko sakana o te mutu mo ba simbikisi mo ba ko sakana non. Biloko on faut biso no tolongola yango. Donc na biso gikola mo mutu soka kufi ba message ezalaka kebele. Mona ka mutu soka lobote atata mwasi na bango, musote noko na bango, muso ate ba petit frère na ye, mutu sote mon ba yaya na ye, mutu so ya mutu mo atambola na ye. Allié. On dit bah makambo comme kaka ebele comme kaka ebele. Bah les ont dit donc. Bah les ont dit c'est ça. Yango na siko biso. Tolungwa na distraction wana. Toti kangala non c'est dans la famille affaire gola o akei aza être humain, aza ndeko to zalaki na ye, to lia na ye, to mela na ye, to latana bilamba, to salamo makambebele. Alors tolongola makanisi wana ke ya famille kabwana. OK. Non, c'est dans la famille à faire rigola. Nous quoi kunami, bavandi, basololi, ce qui est affaire, m'talié, y a n'zambinaï. Oui, bah que liwa y a Al Pacino, bah série Al Pacino kufaka, Al Pacino mano quand on a fait trop. Et comment que faire m'tali Al Pacino? Faire m'tatriquer, faire mémé na ba vaudou. Et comment est bongo? Wana zaki ke ko bima ko mate affaire wana ton frère comme mata akangamina apatino a les sous pas chetani gola zuye abibi c'est na misabatu en pleine matanga garçon la ko ba bêtise bongo pesa message pour na pour to kabambo ngala pesi message na chetani gola na lelo liboso supprimer numéro ya cellule la téléphone na yo longola numéro cellule la téléphone peut bloquer. C'est le place à Zali, na ABC, bon, vous avez un message au commissaire. Ça, c'est Erzoum, le journaliste, c'est l'équipe en a. C'est le. Nous tout le monde, ça la bien à solo. Oh.
faire azamasa na ote faire amninga na ote faire lekio e na ibele stade de martyr wana eko beta me ko sala plein stade de martyr eko beta me ko sala plein président James Kayembe RLC parti à Mounene RLC déjà a sombi plus ou moins 5 000 billets déjà. Merci na président James Kayembe RLC toujours avant. Pesa la mbote poto kabwana. Ya na pesi mbote na bato nyoso balinganga Erzumba journaliste l'équipe on a toujours autorité morale tous toujours ensemble. Merci beaucoup na président James Kayembe abetsenga matura to tamboli vraiment bande wa dire mabo excusenga to yaki wana na président James Kayembe mais to zaki un peu moins ba bise to kutena ba massa msusute alors délégation Kalaminte to kita Congo pour être Kalaminte to tangala bino kombo artiste monene au président James Kayembe bazo produire toye sabino kaka oeza to le bara vérité merci beaucoup na yo pe ba hôtel ezaka toujours ko fonctionner ils ont fonctionné auto na publicité hôtel nae ils ont la bête fovi pe oeza na Edenval awa merci beaucoup na moment moleka vondo mokolon tuku président ba homme d'affaires nyonso merci beaucoup na Joka Sai cérémonie serré bango toujours merci beaucoup na Obel Enzao agence Noela NG business merci beaucoup na Philippe Zamalek merci beaucoup na Mike Funi pe merci beaucoup na bandeko nyonso balinga Erzumba tout ça toujours ensemble merci beaucoup na manager Biko na mwanga toujours tout ensemble. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup na Erzumba. Merci beaucoup na Bino tous les téléspectateurs. Na l'équipe Bino na pesa biso confiance vous avez belé télévision moko internet moko tala bato belé internet c'est existé ah de vérité tout peux nous merci na confiance et belé au beau pesa biso ngai na Erzumba pe au pesa na Kin France télévision mobimba merci na président James Kayembe et merci beaucoup na président Jagger depuis Cape Town merci beaucoup na président Mayamba la peso mbote la bato belé botala biso merci beaucoup na confiance et fidélité vous a toujours branché vous a décidé d'information aux quota d'abord la vraiment information sous et quota karaté merci beaucoup.